kosalisa ngai orphelin ya pamba ye mama za te mawa lala kosalisa ngai nakomaki kuyingayenga motambolango mpipa mpona ngai esilaka nakomaki kuyingayenga motambolango mpipa mpona ngai esilaka tinanga pele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na merite pasi ya motina boye nga nakokala ngai te tinanga mawa tinanga pele nakomaki kuyingayenga motambolango mpipa konyelanga na pasi mama nakomaki kuyingayenga motambolango mpipa kolotalanga na pasi mpona lia ye esengelanga na sengasenga mpona lia moninga mpona lata ye esengelanga na yiba ye mpona lata moninga ye efinanga mawa tinanga pele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini namerite pasi oyo pasi ya motinga boye nga nakokala ngai te tinanga mawa tinanga pele yoko papa atikaki bami baboto na ye elonga na pasi mama mbongo papa atikaki bami baboto na mawa elonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami baboto na ye lelonga pazele kolala nanga moninga mbe na wese bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai kolala nanga moninga mbe na zande bamesa ya zande komaki mbeto na ngai tinanga mawa tinanga pele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini mpona merite pasi pasi ya motinga boye nga nakokala ngai te bilanga mawa bilanga nakolela ye bilanga nakolela ye bilanga pasi bilanga nakolela ye bilanga pasi nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini namerite pasi pasi ya motinga boye nga nakokala ngai te ntango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango yanga bapanga baza te binanga pasi yanga papa kende binanga pasi yanga mama
ngai nazali orphelin ya 6 ans. Papa na ngai akufaki nazali na 6 ans. Mais ye azwi relève ya kolongola ngai na mboka. Nazalaki na mboka na Equateur. Alongoli ngai na mboka. Alobi te yo ozali mwana mobali mpe na libumu ya mama na yo bobotami baasi motoba mibali misato, yo ozali mwana ya liboso ya mobali nakotika yo na mboka te. Teleme nabengaka ye ange na ngai Mboya Ariete nzambe akanisela yo. Mboya Ariete pema na kimia. Mboya Ariete osaleli ngai bolamu. Mboya Ariete place ozali tika yo ozali longo na Yesu Masiya. Yango na suki awa ena lokopela kozukisa topeteli Yesu wana milolo. Biographie na ye eza boye. Kombo na ye Mboyo Henriette. Date de naissance na ye eza le 22 novembre 1943. Lieu de naissance na ye abotami na province ya Chuapa. Territoire na ye ezali Befale. Secteur na ye eza Befumbo. Groupement na ye eza Eosanse. Village na ye ezali Ekili. État civil na ye azalaki marié avec monsieur Iyasa Marc oyo pe atika biso. Étude faite na ye azalaki aide accoucheuse na Monieka. Azalaki mère de 9 enfants dont 2 filles na 7 garçons. Na sima na ye atiki 28 petits-fils. Donc bakoko na ye oyo nga naza na kati oyo atelemi nazoloba liboso naza mpe koko na ye. Akufi le 16 août 2020 na hôpital général ya Mama Yemo mpona kosukisa. Nazopesa témoignage mpona koko na nga. Nabengaka ye sagesse na ngai. Et nayebi que nakoki kozala parmi badernier koko oyo akutanaki na ye ntango nauti matali. Nayebi place azali aza na kimia po
Papa, quand ça va, on va les camarades, on va l'attendre. Quand même, c'est la qualité, désolé, Kanama.
azwa tina eloni kusana pena zuma mama achaka shine na yo to esposimba si yake ite elekana mbana na Кашни, вот и кашни. Satana Oloyo Olingi Batonyo Ojo ya Mokute Solo Alleluia Nalingi Koloye Yesu Mesia Alleluia Alleluia awa tuzali na moto pour biso ona kukalisa moko kachana biso ya mama na biso to na biso to kama sana biso oya tiki biso dena tango nzambe to tiki penza muri mona kachana maboko no yo nzambe yo penza na koyamba penza ngoro mwasi oya sala ko mosala penza banda ko mwana na yekino adali ko tika biso na tango bona biso ba to tika kachana liboto ko senga kubima na nzoto eko kende na cimetière eto dormisa na chauffeur odre misa na liboto mo bimazambe makambo nyosho na kachana maboko no nyosho ba incident ata ya accident papa musika na bana no yo mimonisa kachana biso besunge to makambo nyosho ba Yusuf Bokondo Simba Fongola téléphone chief c'est là-bas les cas. Attends là-bas, marche. Moi Malembe, Nzonga, moi Rapide. Je suis pas mal, on est là. Ça va. Parole. Merci, hein? Merci, commandant. Ouais.
Comanda. Dimanche pendant le télé, souvent le dimanche, il y a un mot qui est
pe yaka na ye tombola 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 Pona baba basala ki malamu na batu basala ki mabe moto na mutu kozwa likuti na ye liwo koloba ete tika bapema esengo ezali na bato bazali kokufa kati na Kristo po misala na bango malamu ekolanda bango na biso monene na likolo yonde opesaki yonde okamati tika kombo na yo ekumisama yo lobaki ete moto akozonga na putulu esika azwamaki tondimi ete maloba na yo ekokisami na tango oyo olingaki na ndenge oyo obongisaki yango bondeli na biso ezali ete okonsole libota bana bakoko bimisa milimo ya bakufi mpona kosala na yango mosala ezala bato bayebani ezala bato bayebani te lilita oyo ezala sele lilita oyo ebatelama wana mutu nyonso akomeka koya na esika oyo mpona kotungisa molimo ya mama na kopema mama oyo ezali kokunda yo Mama,